D'abord, la ministre des Affaires foncières, urbanisme et habitat n'a aucun parquet général, et n'a aucun général Kassoum. Dès que nous avons surtout, si nous avons une solution, première chose, en attendant, il faut que nous ayons maman, na bango. Soro même maman ba bilanga, ba récolte na bango et baby, il faut que nous ayons solo. L'État et banako indemniser ba maman. Na droit place au thé. Bato baza na droit place au ezali ba maman bilanga. Na ye na komba chef de l'État. Banda Gentini Ngobila yaka lobela ka biso ke aye na komba ya chef de l'État. Lokuta ko kendeka Gentina pesi makolo. Ba umbu ba tombo ki na koteka. Nyoso tozo mona eza bandako. Toza batu. Tosengi na papa Fati Beton. Amema biso na Kimwenza. Na jour ba femme rare to présenter bandunda o euta sayo papa Fatia ibike na sayo batu basala kabilanga bongo ndé na ko tika individu moko boye a maltraiter biso avec le peuple d'abord tozo mona passe ya peuple en place ba osunga peuple en te et comme Massacité, non. Massacité. Pour le matos. Robin d'ailleurs. Vous filmez, vous filmez la caméra. Sika Oyo Lelo, en tant qu'élu de la commune de Kasavubu, député à Kinshasa, mais élu à Kasavubu, pour commémorer na bandeko nanga nyonso ya Kasavubu pe bandeko ya Kinshasa pe à Congo Mobimba 52e anniversaire ya mort ya président Joseph Kasavubu. Président Joseph Kasavubu a tiré le souvenir épelé. Et l'autorité n'est mingi et pas le président Kasavubu, et ça valeur cardinale il y a mon à Pessibiso ezali intégrité, ezali honnêteté, ezali sérieux dans la gestion il y a affaire il y a l'État. Bisonyo sous tozalaki bamisusu bazaki bana mike bamisusu kutu babotamaki nanu te tant au président Kasavubu azwaki bokonzi ayaki président na biso de 1960 à 1965 toyebi moi lycée moi anecdote mo bayebisaka biso que soko akei mission na libanda à l'étranger, même à la province, à la frais de mission, à utiliser mbongo wana nandenge longo bani pe oyo kotikala azongisa abanda azongisa na caisse à l'État, na trésor public. C'était quelqu'un d'une intégrité, d'une moralité exceptionnelle. Yango ndezali leçon oyo biso tozo kambamboka biso oyo toye na sima. Pena ba génération ekoya na sima na biso baeba nako incarner ces valeurs wana pour que mboka na biso kende liboso. Lelo toza na esengo
ya kozala na mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko prôner état de droit. Alingi aza contre ba anti-valeurs, notamment la corruption, maramio sotouana. C'est des choses oyo président Joseph Kasavubu a la kisaki biso déjà nzela wana. Donc to landane nzela wana ba valeur wana. Alors pour na biso bana Kasavubu eza pe fierté munene parce que président Kasavubu azalaka premier bourgmestre ya Kasavubu. Il y a commune, il y a Dendal. Avant comme à Kasavubu, il y a commune, il y a Dendal. Il y a bourgmestre Awa. Avant comme président de la République. Donc, il y a fierté pour Nabiso. Il y a un trouvé aux Angatélelo pour na tikata moi gerbe de fleurs pour na relakisa que toza karana va souvenir ya malamu toza okanisaye toza na bolingo na misala nyoso tu oya salaki. Merci beaucoup. Maman Mado na équipe Mobimba, comité nyoso tout bayi komona ngai. Après tout ça là moi ba réunion na zwa moi ba contact et na prometaki que na royanga moko na terrain. Mais ba contretemps salama et moi mingi moi na comme ça la gité. Ya on lelo na ye parce que lelo pezali mukolo yo toza ko Kokanisa liwa ya président Nabiso Joseph Kasavubu le 24 mars lelo. Eza mko Nabiso ya Kasavubu. Yango pe na ye natala bino. Boyebisa ngai situation na bino awa eza ndenge nini. Comme ça total ndenge nini to bunda pour que solution soit pona bino. Maman. Merci papa. Nakanisi omoko moni zamba ndenge kuti. Ba problème c'est siko papa e banditi siko to komi awa oyebi yango. To sutuki kaka mardi moko boto ye na tongo to kota te zaki le 23 to kota te. Kosi le 23 février to kota te to lunga te loko moko te. To ya kaka boye to mona solution ezate. Yango to yaki papa na yo papa ma gloire yo molobe na biso Kasavubu. To lele pa na yo tela biloko ndenge baby. Biloko baby bazo yiba bazo buka bako teka papa ombo nisto zaki na ngoni ngo totiaki awo
siko lokolo yebo papa tonzi solution na biso monani po yonde muto sunga biso na terrain oyo lelo so devant na terrain oyo zala kaka yo papa magloire mutu mususa ko kaka terrain te yango to zongi ka pa na yo papa luka biso solution awa tala biloko bebe to moni mutu yango tabito ko to moni ka ba policier to moni ka major ba ujana ba ye awa to kota te to yebi mutu na makolo te na pekisi. Kasi maman, il paraît que yoka qui va faire sabino bambon, on va déplacer à bazon sabino bambon. Est-ce que le Cameroun vraiment les arbres parce que moi naza maman bilanga na le bilanga petit pêche les vaches. On sait na bino nazo landela ngo CC. Mais yebi ça qui il paraît que ba pesa bino bambon, on va luka ba place mususu. Est-ce que vraiment ils est solo tondenge? Wana to boy ba pesa biso ba banda ko pesa mbongo na monsieur Hassan. Abanda ko pesa mbongo ne to sinaki na bango protocole d'accord. Maintenant na silisi ko pesa mbongo te. Ozomona silisi na ko pesa mbongo te. Ba mama musu ba suite bo ayo bimisa biso ka butonga protocole d'accord to sinana yi ako bimisa biso boyete atako to ba pesa biso ambongo ba ko bimisa biso biloko boyete ba pesa biso ta préavis te loko moko te sac $200 alonga fin dollar ba pesa biso place moko te e place moko pesa biso te nan pesa si mbongo ngo te mama mbongo de la moitié personne va payer en côté. Dans le suite papa parce que la bato zimbongo. Mbongo $200 to boyite po ezane nga pesi biso. Après ça biso mukolo to kobima. Po to sela kine to sela kine protocole d'accord. To yoka na kina yeke. Ti moto ya suka ko zwa mbongo nde ya kobima. Bo mutango ya suka zuna na zwa mbongo ngote. OK. Donc mutapekisi bino awa. Bino to éviter ce que ça samedi to monaki asani poto to so asani pona nini pona pokwa na ngoto monaki avocat na ya ko sala tour awa lendi wana na tongo to moni siko ba police ba koti o to sa prendre na nani. D'accord. Commandant. Je te regarde vraiment Solano à côté parce que vous avez un devoir et un réserve. Bino mitindo utayi wapi ko boya vous installer puis vous fixer comment va prenez vos ngai bulletin de service pour tindi bango bazala awa pour le président ministre provincial madame Néline Safi la ministre provinciale avec le ministre de la député il n'y a pas de problème que le mwananga awa na go kiniki nayi na sola nayi na kiniki na niveau à parquet donc la sisi na niveau wana ya parquet na okutana pe na monsieur Hassan. Soko récolte moyen ba récolter te lokwa biloko bebi l'état il faut afuta ba dédommager bino ba indemniser bino. Deuxième chose, il faut que bino balukela bino isika boye soko bolongwa awa mesika oyo bino bobote banda kosala mosala na bino boyeba na kolona parce que bozala ba famille bozala bana fo bakende classe bino mpe basoin fo bana balia banda bafutela donc nyonso tu wana tokoyeba na kobunda mpo nango donc elonga nasengi na bino eza kaka kimia mobulu te cause na bino ezali juste nzambe pe na likolo ayebi otika pe bino te biso pe tokunda totika bino te donc bofandi na malembe bopesi ngai mikolo mibale misatu oyo na koti tokoya na solution mpona bino. Papa toyebi ke yo mutu abundaka esika oyo bana yo nde solution papa. Est-ce que je dois encore parler? Non, bref. Oh, nous sommes à l'hôpital. Échange na maman maraîcher solutionner aussi pour la
Na beaucoup c'est na yoki ba maman na moni pe ba document police ezalango au poste à police batie awa bango ba indika ka ko sa musala baza ko exécuter ba instruction ba ordre. Donc na mukuse eloko na bandana nous na kenomo na ministre provincial ya affaires foncières, urbanisme et habitat pour ministre à Salaki Mukanda qui na niveau parquet pe etindi na niveau police na commissariat provincial ya police général Kasongo a exécuté atindi ba policier awa. Donc d'abord na mon ministre affaires foncières, urbanisme et habitat na okene na parquet général pe na okuta na pena général Kasongo. Dès que na su makambo wana nyo surtout sikoyo to reçoit solution. Première chose, en attendant, il faut aussi que ça ba maman, ba sa musala na bango. Soro même ba maman ba bilanga, ba récolte na bango et baby, il faut to luka mo solo l'État et banako indemniser ba maman. Soro to silisi étape wana. Bon, étape mususu ezali mutu oyo azana droit ya kozala na esika oyo aza propriétaire. Soreza Kingandi to Songolo, il n'y a pas de problème. L'État reconnaît ça qui est. Soro Pezaka, l'État, l'État zongil mabelenae. Mais en ce moment-là, il faut tous la solution pour installer ma maman. Délocalisation, il y a ma maman maraîchère, qui est nécessaire à Moussoussou. Wana la resolola na ministre ya agriculture, na ministre peut affaires foncières encore to logistika o bango ba okende. Voilà un peu nenini to memango na senga maman bazana kimia 2-3 jours semaine au batikela ngai na travailler là-dessus et puis na rozonga pour la même solution. Biso awa ndeto za awa biso ba mama maraîcher to ana souci makasi ya bilanga na biso awa to monaki gouverneur Gentini Ngobila. Gouverneur Gentini Ngobila ayaki awa. Alobaki na biso ke ba mama bilanga totiki bino awa na batu bazotonga bandako. Na bato baotonga bandako, na bato bache bato la rouge, ba na droit place au thé. Bato baza na droit place au ezali bino ba mama bilanga. Na ye na komba chef de l'État. Banda Gentini Ngobila yaka lobela ka biso ke aye na komba ya chef de l'État. Lokuta ko kendeka Gentina pesi makolo. Ba umbu batombo ki na koteka. Nyos tozo mona eza bandako. Toza batu. To sengi na papa Fati Beton. Amema biso na kimwenza. Na jour ba femme rare to présenter bandunda o ewuta sayo papa Fatia ibike na sayo batu basala kabilanga bongo dei na ko tika individu moko boye a maltraiter biso avec le peuple d'abord tozomo na passe ya peuple en place ba osunga peuple en te et comme ka souffrance de peuple d'abord totangisa bana awa bana so basala ba université moye ba kende to futa bandako ba malade na biso siko to komi na ba mwa ona to futi bandako te to sengi na papa Gentini likambo alobaki kaye na kombo chef de l'État en tout cas ezala ya solo azongisa misu sima ya kotala place atika ki batu wana na kombo chef de l'État ndenge ba o souffrir ya to sengi na ye to sengi pe na mama Denise moi de la femme banda to wanda ko benga mama Denise azoya te siko le peuple d'abord ngo eza wapi to komi na souffrance d'abord o komi souffrance d'abord et ya sous peuple te moi de la femme on peut si la biso na nzata nde to kondi likam na sengi kaka yango wana likam na sengi na Gentini Ngobila aza na motema kimbuta soki toleli kimbuta zako ya buki me ya lobi na biso ke na 24 heures akobuka banda mars ya 2020 ti lelo tomoni solution ya Gentini te tomoni solution ya Gentini te Gentina ya awezaka ke le 2 février 2020 abina so na 24 heures bakobuka aye na kombo chef de l'État ya chef de l'État tina yi Gentini na kombo na e solution ezate tokufa toyiba ba mabilanga nde babongi babota bakuluna de ba mabilanga bakotangisa bana te ba mabilanga bakoza na kimia te Fatia mema biso na kimwenza ayebi bilanga na biso
azonga nsima atala mpasi na biso le peuple d'abord oyo ekomi malheur d'abord kananga nalobaka yango wana merci. Oui, bon, moi je demanderai tout simplement au président de la République d'intervenir pour cette situation ici. Les mamans sont en train de souffrir. Il faudrait qu'il intervienne pour qu'on soulage quand même la population. Sinon, donc, on est en train de vivre une situation catastrophique. Il n'y a plus moyen de vivre. Alors, maintenant, nous avons beaucoup d'enfants. Comment on peut faire nourrir les enfants et les étudiants? Signer l'accord? Non, non. Nous n'avons pas signé l'accord. Oui, donc nous étions surpris. Alors, les histoires sont en train maintenant de s'abîmer. Nous n'avons pas de l'argent. Comment les enfants vont vivre? Comment les enfants vont étudier? Alors, c'est ainsi que je demande au président de la République d'intervenir pour les problèmes des cimetières. Oui, oui. Ma gloire à cela bien. Voilà, c'est les morts. Entre champs, oui, bon, champ. Il y a la raquette est possible. Il y a des fribos là. Papa. Ah, quand t'es mon gars. Dani kwa mume c'est au bout de. Kamera teba singa kuna. Luba susu. Teba singa. Yo obligé biso. Ce n'est pas que C'est une maison de l'État, non? mais bien sûr. Mais justement, Mais oui, avant d'y entrer, il y a quand même d'autres normes qui peuvent se faire. il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Je viendrai vers vous. Il termine juste sa petite explication, je viens vers vous, il n'y a pas de souci. On ne se dispute pas pour ça. Allez. Maintenant, oui, c'est vrai un jour, tout le monde est un dimanche. C'est pour ça, non? Ah, ouais, il y a un seul parlementaire. Si il y a rarement, il s'arrête à vous. Mais ça y est, avec ici, il va je voulais juste un amour à la mise. Comment ça se passe? La partie va clôturer, c'est un seulement va trahir. Dans le mouvement, il y a qui ça pendant yo. Il y a ce temps, il y a ça, parce que mamie, donc, à Kanginzela, les habitants tombent à venir. Non, non, à venir, donc, c'est-à-dire que moi, je suis habitant dans les qualités. Je connais Naïbi Balaba, Naïbi Rebou Awa, il n'y a pas de problème. On avance. Kasi yango ane toye koluka joyeux expliquer biso Ginette yaka tumba yaka toza na Kasavu na quartier ancien combattant likamoni nango ezokoleka tomoni batol aveni bakangi likamoni nango juste ezokoleka donc toana problème on sérieux biso tobotami na Kasavu aveni rebu ebandi na komi na Kalamu ti eke na sayo donc aveni eza molai mais tu comprends à un certain moment ministre des anciens combattants donc makambo
comme on est Sylvain, son excellence, monsieur le ministre Sylvain, Naneku Tosolo ne plusieurs fois pour avenue à l'oba article au Kangangote, mais les autres tozo kamo kangela biso avenue. Avenue ne bakangi boy insécurité continente biso to vanda na sima. Lupango elandeza lupango na biso. Denema to okufela mwana. De photo côte ça c'est qu'un à Wenze pour ebima bobazo transport. Donc insécurité ça totale. Donc au koya 22h 23h nzele za te fo baluka. Wana pesa marché gambela bakanga pok twana ya munene. Il faut le cannabis fale au côté na kati bao na kati kati. Parce que bakanga venir ngo pona nini. Bon selon ye alobi ke aweza maison des anciens combattants il faut bakanga. Ok, biso nde tokoli maison oyo biso tokoli nango ba fête to bando ya mamutu. So gaza na posa récupérer place na bango. To boite biso problème na biso ezalaka nzela batikela biso ka ve. Non, 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 très bien, ok.